Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Linda Coates, tu es pris au piège, hein? Tu as révélé ta vraie identité contre Sila. Tu as prouvé combien tu étais hypocrite. Tu as prouvé aujourd'hui, toi, Linda, tu as reconnu Nénéa parce que tu veux attirer de la pitié, de la compassion. C'est seulement aujourd'hui que j'apprends que tu étais chinoise. Parce que tu as révélé ton identité. C'est sorti en fait. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Et cette journée-là, c'était hier la nuit. À travers le post que tu as fait, tu parlais, tu étais confidente. Et moi qui pensais que tu étais intelligente, ma chère, 33 ans, tu ne l'es pas du tout. Parce que tu n'as pas beaucoup réfléchi quand tu as fait les posts. Qui t'a poussé à les faire? Parce que j'ai vu Davina dans le commentaire, elle t'a donné de la force. Mais c'est ta vraie toi. Ta vraie toi. Toi, Linda. Ta vraie toi là. C'est sorti hier. Mams nous avait demandé d'être concentrés sur les événements. Nous sommes bien concentrés. Mais on ne peut pas faire passer ça. On doit répondre. La faire montrer combien elle est bête. Elle n'est pas intelligente. Une page qui, à la fin là, il y a le nom de Beckham. À la fin là, je ne sais même pas. Il faut rentrer. Attendez, donnez-moi quelques minutes. Je vais aller chercher mon autre téléphone. Restez branché, je reviens. J'ai laissé ça dans la chambre. La page là, c'est au nom de Chacha Beckham. Chacha Beckham. Ce n'est pas Sila Bissalou Beckham. Non. Ce n'est pas Chacha Bissalou Sila. C'est Chacha Beckham. C'est une page. Elle a créé son nom. Elle a dit Chacha Beckham. Beckham n'est pas le nom de Sila. Mais Beckham, c'est un nom de la scène, de la scène Aigle. Tout. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Aigle, qui s'appellent Beckham. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Beckham. 3 fois Kano là. Nani wa benga bani ba 3 fois Kano. Nani. Ils ba sobriquet. Ba sobriquet. Chacha Beckham wana. A créé page nae. A commis Chacha Beckham. Mais le col là ezalaka déjà na kati ya Linda. Elle n'aime pas Sila depuis longtemps. Elle a besoin de se venger. Elle ne savait pas comment elle allait se venger. Alors elle cherchait des voies et moyens pour sortir ce qui était dans son cœur. Elle était full. Moi, Davina Salarasila. Beaucoup de personnes basent dans le roi Davina. Sauf que basent dans des hypocrites. Balingala ba on ko assumer Davina assumate. Mais au fond ba encourageaka Davina à manquer Sila respect. Est-ce qu'au lobby na lobby que il fallait kaka Chacha Beckham mwana asala Linda bongo pour que et ça la soulagement à mon thème il y a déjà vraiment s'il n'avait pas de problème avec Linda, mais Linda oui elle avait des problèmes avec Sila parce que la sortie officielle de Linda elle était très en colère, trop sûre d'elle. Et aujourd'hui même, elle a publié des photos de Karim Mokonzi qui a insulté Sila. Mais elle est venue se plaindre parce qu'on a insulté sa maman. Donc Sila né, aza mutoyo, bako fanda, bako finga. Donc Sila za poubelle. Eh, attends, je vais pousser un peu comme ça. Donc Sila, aza poubelle na bino. C'est-à-dire que mutako la na yeboy, alamuki. Aïe, a fingi Sila et compté.
Et quand toi, une page de répondant au nom de Chacha Bekam, aïe, à pêche au mois dose, tu te oublies cette identité. Maman, si on a non, si la zone a raison, tu es hypocrite. Mais tout le monde est hypocrite. Tout le monde est hypocrite. Nazongi, dans ça l'analyse mon corps, l'opéra en haut, mais la moi mon kei. Parce que la mon kili to vivre, to comment na ba trop karasi, ya ba te belé. Et ça bien parce qu'il faut tout le monde à bongo. Pour tout tika ko pesa ba tout 100% confiance. Na mon kilo ko ba te ke wala penda 100% confiance. Je donne 98%, je garde pour moi. Et ça babilo ko yo. Oh Bible lobby, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, linda oki pasi. Tango ba ye, ba fini maman na ye. Na page ya Chacha Bekam. Maman na ya bota ye. Atangise ya komise oya zawana. Mais azui flair ake kotia na maman na bango, Karine. Oyo afingisi la kisita. Et ça lié bien de ba fingi. Ok, on bien. Ba finga si la kisita oka douleur. Mais la tourne ye. Tant ba fingi maman na ye. A briser silence, charisme et kwei. Aye. Et parce que ba ko tanga sou kombo si la terre yo. Yo linda yo. Ko tanga kombo si la ta muninga na ote. Tu ne l'as jamais aimé. Reste dans ton coin. Tu es déjà parti. Qu'est-ce qui prouve que c'est Chacha Bekam wana azabakouk? Moi qui pensais que Linda zay mayele, nzoka mama na zoba. Les fêtes enfants dans la zoba, au komaka zoba. Yo kasi koloba français des amayele. Koloba français amayele te. Pour na moni, elo na bino bosala kiana, bolo ba français. Mama français, koloba français et lingelo bate ke mutu azamayele. Parce que français pe mutu akozala abotami na e, ba parents na bazo gogole bigogo. Il faut le ba français, moi la komi ko bloquer ba mot. Les faits sont bloqué ba mot. Après elle a comment le bangopé. Ba français belé. Ba ça na France wana, des français natifs français. Mais ben attendez ba comment français on dit. Et puis attendez ba comment français on dit. Donc quand ba français nous le baté que mutu azama yele. Mais moi qui pensais que on pouvait donner bénéfice du doute à Linda parce qu'elle pouvait utiliser son cerveau pour réfléchir que sur les réseaux sociaux, personne ne maîtrise personne. Personne ne maîtrise personne. Yango si là, tellement Zamaël, elle a tellement compris que sur les réseaux sociaux, personne ne maîtrise personne. Asuki ne kake, bakangaka bafanite. Ba pexaka ba fanite ba maîtrisaka pe ba fanite bo skizenga beba ba kuka zaliawa apaku junior do ya zalaka awa donc il a décidé à embrayer pas dans la canne makasi ninge linda bimisi couleur nae. Je ne comprends pas. Lelo banda nene ya banda ko finga linda moi pe nene ya aloba pe makambo solo Linda finalement et Linda batama. C'est bien que tu ne sois plus à côté de Sila. C'est bien que tu ne sois plus pembe ya Sila parce que on a danger. Et finalement d'accord ça avait raison. On a danger ma casse ça hypocrite. Banda nene ya abanda ko finga Linda. Alobela biso kaka Linda na bien bien. Linda na bien. Linda bata mana sa cousin, Linda lo batin, Linda ngulutama, Linda kota abombama. Mais tant ba fingi ici là, à tie flair. Fan mo bo rappeler kaka. Obi ko la bien rafraîchir. Linda ba rafraîchir nos mémoires. Moi on est ça là quand on insulte une autre personne. So ba finga mutu mususu. Quand on touche à le monde est soi et si Linda et puis on comprend pourquoi est-ce que ma fan assis la bayaka et mon cofinga na ba commentaire ba vrai ba coupe na bayaka penda attaquer les monde ça là donc ezala bongo moni yango ba lobaka oh et là on a une communauté ko lobate que réaction mutu soit les exagéré.
koloba te ke ye kutu akokangama na mobali wana azaki zenge mpona nu déception ekomeli yo te mpo so déception ekomeli yo okoyeba degré na yo ya kokangama na mobali te ya kokangama na mobali te. Voilà pourquoi moi c'est très difficile de juger les autres. Na jugera te pourquoi nayebi te soki eloko wana nano ekomeli nga te nakoloba te ke nakomaîtrise yango. Mama bafingaka sila bafingaka papa na bango bafingi mama na bango bafingi ye moko bafingi libota ne mobimba bafingaka famille bisalo bafingaka même atata mon papa basila kufaki bafingaki ye bafingaka maokipe te yoka mokomo bafingi mama abino obimisi identité na oki ozaka hypocrite oye koassume nene ya mpoza na besoin ya compassion ya nene ya wana besoin nene ya kotelo nene ya zara mabaluka tan nene ya pona nga kutu babalobaki no nene ya aza famille bota namona nanga importance te ya koloba bongo parce que nene ya zala na ye na position te une caméléon voilà sopi loba maka aza ne caméléon moye o assumer nene ya o nene alobake na alobaka ke ayebinga moya te ondima te ofanda kimia mettons babimisi o eza kati na yo o sentir que oui biloko libumo ningani grrr tant ba grrr tant ba fingi mama na biloko libumo sali grrr baboko ye oyemba na moko boye olobi lele photo si la nana baba couple lelo sans pourtant savoir soki aza bakouk taza netre tosalika abonné révolté parce que na réseaux sociaux ezalaka babonné révolté ezalaka ye akende pa belvi afingi yaye pasi la fingi deya zaneka ye yatiaka moto yatiaka moto ye soko ye azara soko alingi aye atieka moto awa adepose ka flamme moto epelaka bafana bongo bazali donc na minute mokie mayela linde kimi aokino motema mama nanga il faut na ko répondre oyembango. Mais est-ce que réfléchir mutuana aza bakouk et pour que kotanga kombo si les sous te na munoko na yo kotanga ngote ngam na bi kotanga kangote kotanga ngote tu ne mérites donc de aux abongo ozo mérite autant kombo si la te ozo mérite te parce que rien ne prouve preuve ezate soki mutuana aza bakouk te aneka ba page epelisa ba moto ba page abongo eza ebele yakaka epelisi moto epelisi somone lo mona famille bota epelisi moto somone lo mona na ba baku apelisi moto mazala ya mutu te ye contenu ne ezali aole sa page na ye bongo ye fois ça la bongo apelisa ka moto. Mais toi tu viens tu prends cette audace là ce courage là de venir répondre aux abakouk. De quel droit? Qui t'a donné ces droits-là? Parce que c'est une personne qui t'a écrit Chacha Bekam. Qui t'a dit que Chacha Bekam, moi, les Arabes, Bekam, ya bisu, ya Bekam, to a imité comme ya Bekam. Oza maïe l'été. Et sopi yo mabe. Mais en même temps, et puis misi couleur na yo, misi nature na yo, oza nani. Peut-être, bato bazao kanisake, si la zala mabe ndeni linda longwa olongwa pona mabe na yo moko culpabilité moni yo longwa poza na culpabilité posi la benga na oten na naka interview na odi tango longwe ok opesa rapport et pas des mères mais tu n'avais presque rien à dire. Ozaki presque neloko lobate parce que oluki mabe asila exacte
mabe ya sila eza te yo utabengana na SBT olamuka okangibisaka na olongwe okei conscience ezopezi ti lelo mpe baluka yo te balanda yo te nande okende osala émission eloko malonga mpe oloba te ofanda kimia. Alors lelo tika otanga sila na makambo na yo omanka ya respect te mais oza hypocrite omanka ya respect te mopesi fleur na place bazofinga ye et pourtant yo olingi bafinga mama abino te mpo na nene ya nazongi moke nsima pourquoi alobi bongo nene ya basi bayokana na bamura ki babanda koswana te o azodefendre na ndenge na azodefendre na ndenge na ye. En réalité bagroupe banene ya wana baza na bango baluki mbongo bango balukana na bango mbongo après vaneki la preuve vaneki bajour eleki awa auti koseka nani Davina nasalaki yango mpe na émission na nga asekaki Davina akoseka muta groupe na bango te ana ye na position te elle n'a pas de position ye nani na posani ko to kombo na Linda atangi nini ya po azoluka soutien alingi bazali bele ba soutenir ye nene asali live konati abike sila mona na matanga te sila ko ozala mona na matanga te mais atindi batu baya ko représenter na matanga elo mo pe fobo comprenaka batu musu batambola mingi te po balingi te ko tambola te baza batu mo baza public bako tambola bitambola tambola te eza JB même ata JB eza na matanga nyonso akendaka te eza na matanga pe musu atindaka ba représenter to mona JB awa mwana ekuta kufa na poto akendaki te ngo bakalinga mwana na te bonga bakalingi mwana na te alingi mwana wana na otela bino même moi petite partie ya live amoura na otela bino pe petite partie ya ba parole ya nene ya na otela bino pe ndenge Linda lobi pasi na ezaka kipo on a touché à sa mère. Maintenant, aucun respect pour Sila, parce qu'on a touché à sa mère. Vraiment, hein, le temps est le meilleur remède pour na ko yeba bato bazana bolingwa solo toté. Et donc vraiment c'est de l'hypocrisie. Vraiment c'est de l'hypocrisie. Hypocrite penza. Et puis Linda yebi na ye ki bato mususu ba créer ba compte na bango pour na ba genre wana ba contenu. Mais elle avait besoin de sortir ce qui était dans son cœur. Et elle a fait. Maman, bravo pour toi. Dieu merci pour nous. Cette histoire doit nous montrer combien nous devons faire attention. Des fois, nous mangeons avec nos ennemis. Nous rions avec nos ennemis. Mais nous ne savons pas que ces personnes-là sont nos ennemis. Parce que tout le monde a le roi ennemi. C'est pour nous toujours un problème. Mais mon colosse problème na bango yo moko comprendre que o yazala ki ennemi nanga o yazala ki ennemi nanga. Toutes ces personnes là ce sont des personnes neutres bazana bango na position te bazaka tendanciel. Je le dis et je le dirai jamais assez na koloba kango assez ki baza tendanciel bazaka na ba tendance na bango bazara mabaluka tango lokola bato ebele batuni ba question pourquoi bo sala boete parce que ba moni que eloko muta banga sala ki eza scandale mais c'est un scandale c'est un grave ce n'est pas grave nda yoko bimisa o abimisi wana sila apesaka na ye mutu mbongo te pona alobela ye po ye motema neza na esengo sila osala musala na ye ba o balingi ye ba o balingi ye te bolingo ezaka ko forcer te bolingo basala yango pe na mbongo te parce que so bolingo komi conditionné na mbongo mokolo mbongo ezala te bolingo kozala te. Donc sila basala réunion bazala na kanda te it fine pona biso sila maboko makasi ou rien eza problème te
tolingaki pour na mbongo te. Tous appels na besoin pe sa biso mbongo te. Na hote la bino ba vidéo wana nyonso. Eloko esoki na lobby. Linda mondenge salaka c'est ba fingi parents. Et ça la capace. Mais si la paix, a peu parents ba tout. Place à tie fleur kuna. Linde lo mon peut so azobo ça ne sika tia ki fleur kuna. Yepe na botite. Compliqué, visa compliqué ma casse. Visa compliqué ma casse. La tiki na ngabino. Bolanda ba vidéo na hotela bino. Bo regaler na ngo pe ça peut ba vie na bino par rapport à analyse na bino. Nga na tiki na ngabino. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je viens répondre à une publication que je viens de voir. Souvent je ne réponds pas dans la publication, mais là je dois répondre parce qu'il s'agit de ma mère. Celle qui m'a donné la vie. Mon toit est 9 mois dans le bon. Dans ma classe, j'ai été artiste musicienne avant ma banda au Sala Comédie. Moi j'étais chanteuse en premier bateau. Donc, le fait que j'ai eu à faire un clip sur un thème et j'ai eu à interpréter un personnage ne fait pas de moi une cible. Basez-vous sur des faits réels. C'est que Beyoncé, Rihanna, Nicki Minaj, Rebo, Sarah Kaloumé, toutes les artistes féminines, pour les personnages par rapport à différents thèmes, il y a cette histoire dure depuis très longtemps. Qui peut noter parce qu'il s'agit de moi, certes. Dans ma vie, je suis artiste, c'est normal. Mais venir toucher une personne qui ne vous a rien fait, l'insulter comme ça, je suis désolée. Page Oya Chacha Bekam. Continuez Koti Kateya. Banana banda carrière nanga n'interprète un personnage dans un film. Donc cela veut dire que le film est mignon sur tout ça là. Pour tout interpréter bandumba, tout interpréter, toujours embrasser, c'est qu'il faut coller ce personnage. On va capturer, on va comme ça, non, il ne s'agit pas de la vie normale. On est dans une folie, mais de merde. Apparemment, vous avez besoin de répondre et je suis venue te répondre. La tikala ko finga mutote dans les réseaux sociaux. Même maman Silla, bisal na tikala ko fingite. Bo fingi la maman nanga asayene. Apeki sangani. Pour m'appeler la salle, vous vous acharnez sur moi. Pourquoi? Pourquoi vous vous acharnez sur moi? Ma caméra qui battait, je suis restée dans mon coin. J'ai été dans cette maison de production. Je m'y suis tout ce que je fais est toujours mal interprété. C'est toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, c'est quoi? Ezanini, sérieusement. Et ça, en fait, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Parce que j'ai envoyé des roses dans live Yamami. Pour votre information, on a Zala chinoise depuis Facebook. Naka chinoise. Na sala coup d'interprétation Yamami, bandaka la nara chinoise. Néné, écoute, je me rappelle à l'époque, je faisais des prestations. Je suis artiste, musicienne et comédienne. J'ai été chanteuse avant tout. Prendre un clip comme Sango, le quoi chantage, n'a qui pas amené en moté, mais aujourd'hui, à un moment donné, il faut arrêter en fait. Le pressing, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Ressaisissez-vous. Je sais pas. En tout cas, n'a répondre à rater, mais là, on répondre. Chacha Bekam, continuez Koti Kate. Postez maman dans la sous-sol, il m'a dit la photo. Finga yene olingi. Finga yene olingi, ça peut t'aider à dormir. Parce que ça moi na quoi on a mon kill. Mais on va dans le ridicule en fait. On va dans le ridicule. Mais à un point où je me dis que c'est de la bêtise
C'est du foutage de gueule. Barolo bakaza mwana ndako mais n'avait pas biso. C'est que n'avait pas biso. Moi ndako ne fait pas de moi une personne, je ne suis pas parfaite. J'ai des défauts. Frère, j'ai 33 ans, j'aurai 33 ans cette année. Je suis une adulte, j'ai des défauts, j'ai des méfaits, mais après chacun fait sa vie, je ne juge personne. Je suis là, focus sur mes trucs, mais vous êtes là tout... Non mais attendez. Il y a un petit côté. Sur les notes, il y a une photo de Finga Penza. Le monde que tu finis bien, continuez. Moi, je t'encourage. Mais Dieu vous voit. Dieu est témoin de Oyonanaza. Soki n'a pas mérité parce que j'ai travaillé dans votre maison de production. Je vous ai donné des belles prestations. Vous avez apprécié mon travail. Attends, Kiwana. Si vous voulez que comptez, allez-y. Go ahead. Nande kwa Belvia maître, alinga betangai et pas shida. Boye bien. Mais tous la ka na tchaka teti na lobela ka sila awat. Boye bien. Boye pas danger musuzo bizu tozwa. Na kuta nande kwa Belvia maître, Belvia yeb mam nazo loba. Akaninga photo na musika tue atindeli Belvia bina obetaye. Belvia komela été ko sala ngote za game réseaux sociaux ke na bongo. Ngaku tuna yebite bazo signaler na yokika aolo bakuna na obetaye siko mutu peto zaki na zaki maître. Ayebisete wana mutu nange simba te tout et tout et simba te. Nda yoko benga muka yaka oyebi yenga bina yebito ndekwa Belvia. Ba mo na linga ka eta finga se na ngana linga ete. Na lebisi oh eza tete na linga ete fona bete kaka. Belvia muta komela yebisi non. Eza game na bonga réseaux sociaux ko simba ete. Tout ça là ça va danger. Parce que ton bulo besoin rolobaki, boza ba hypocrite, boza ba nani. Mais malgré na kutana na kuana, bo mona ngana ya ka so singi na take na takaka. So singi na loba na lobaka. Na tala kutu wana te. Ale bino boyo oloba parce que boza ba vrete, boza ba vrete. Boza ba vrete ndenge loba nini. Hein? Boza ba vrete ndenge loba nini. Oh. Bosi la mara moko bosi la mara. Oh yo moni ko lombe ko leka biso sala live na yo fingati to zupe matière mon moni ke zo correspondre nde yo fingi ndeti bwena mbona ngai lo no fingi la no Belvite na oyela ndeti ne po ba yaka na ba argument fo ya penda ndenga na linga ko yana yeba na argument na ningisi na sali tremblement de terre po eza wenge ke na rabongo na wenge ça se passe comme ça au fingi wera ba fingi jibe. Bino bon non mona wenge tende zalaki. Yo so mona fanatique a fingi muninga ni fanatique. Et ça raté au fingi wera ba fingi jibe et kendra bongo. Et puis faut boyer baké. Bozo lukato ça la rendre moko boy oyo et vous allez en faveur ya silate et déstabiliser sila. Parce que sila ça na deux dates. À ça na deux dates bo lukasko rendre moko boy oyo et vous allez en faveur à silate ko déstabiliser. Na rando basara rando ceux qui Teresa vide bino bozana lik na maboko bolinga bosala rando bo ceux qui lik ngwe panzani botala nga série tozo préparer concert ya Dôme de Paris batu comme bando fingeri c'est bon non nga na yo sa droit de réponse nando sa droit de réponse na za focaliser na nini na promotion pour na yebi que ceux qui ngai na sali droit de réponse est touché bako zonge l'héritier so bazongeli bako déstabiliser événement na ye alors pour que événement ne la déstabiliser te ceux qui muta finge na droit kanga munoko nga fona sala ka promotion pour biselo tozo zela eza ngwana siko bino ton bozo koloba tozo zela bino bo répondre Karine bon so to répondre Karine lelo et que Karine siko afandeli sila po boyebi pe Karine nenga ko ya so abia fandeli pendant si akena événement pour montrer que ça la déstabiliser parce que boza suna tant ça la promotion te beaucoup ma boluka bolanda live Karine alobaki nini Karine azaki ndeni photo kota tout ça la droit de réponse bobungisi maman que boza na événement et pourtant actualité ça ma bongo na bien faut être sage et puis boza mara molo kwa ndeti si la squad linga ba fingele bato pour montrer bongo bob misa si la mabe na réseaux sociaux poto bozo ko loba bongo do yebima kwa ke et pourtant si la linga na ma fingate boyebi yango atinda ne pe mutu te. Mais besoin qu'on intoxiquer dans ma commentaire, ce n'est pas bien.
Miss for RDC, j'étais sali la boss lady. Bon, acharné, biso trop commentaire et l'équipe mingi et l'équipe. Donc, niveau bon acharné, biso dans ma commentaire, ça n'est de trop. Et tant qu'on est comme un nako souk, ça n'a mon thème. Donc, le Kambu, le quoi, le Kambu, mon robot, exactement, Nzelate, bon, comme ça, maman, baza ba hypocrite, baza vérité. Boza bato, bino. Ba hypocrite au bolo baboza ba vérité to kende la ngoti ba prison to zala kana makola sila na prison Congo na yo so kota OK omona prison Congo ndenge zalaka omona condition à prison Congo ndenge zalaka mais to zalaka na silati surtout za ba vérité en ndebino bolo barawana boki ko kota la sina prison pour na sila total zo boza ba vrai ngo ndebino bozo lo bawana boki ko kota ngona nti tozalaka na ye tolobelaka ye ngana ya poto awa ese boye manga msunga na kutana nango ngana kutana na ndeko Belvia maître alinga beta ngai e pas shida boye biango mais tozalaka na tchaka teti na lobelaka sila awati boye biango boye ba danger musuzo bizo tozwa na kutana ndeko Belvia maître ou pas toyokani déjà ngai faut bolongola nga pe na mambarando nga sala pe sur rando te OK donc batu nyonso o lukarabakando bolongola ngai o toyokana o pe toyokana te je m'en fous tamta fana kwena ngai na sala sur rando te bolongola ngai na lista bato rando so bomoni mutu mo afingi eningisi kuna bobenga ngana ba commentaire te ngana ko yako kumisa musala sila moni na zo ko kumisa mambo héritier ndena ko yako kumisa musala sila na ko kumisa ba œuvre na ye na OK. Les trois. Et là, s'il vous plaît, oh man. Voilà, le 3 juillet 2026, Héritier Wata, Zénith de Paris. Alors, Billetteries a ouvert la famille pour tout le monde. Les amoureux de la bonne musique, les spiritas. Billetteries a déjà ouvert pour consommer artistes de la Bino comme d'habitude parce que où ils ont meilleur concert il y a 2026 où artistes pour offrir Bino. Alors Babiezo qui est déjà bien, félicitations aux spiritas et les amoureux de la bonne musique pour continuer déjà pour son bien la Bino ça la bien. En tout cas titre comme à la fin du mois et le qu'on a photo betango dada faut soldat au salama faut soldat au salama donc na ninga ma bête pour son billet. Nous sommes habillés au sala bien, nous sommes habillés pour nous soutenir artistes à Nabino, nous sommes habillés pour nous soutenir leader Nabino, Motona Tembe, Héritier Wata, l'homme du moment. En tout cas, nous ça passe une minute le héritier Azate. Nous ça la passe une minute na ma musique le col héritier Azate. Olinga artiste nayo sommes habillés, billetteries a ouvert. Na tchaki vidéo mo boye ya relaxa bino ndenge nini basala rapona ko somba bien en ligne sur ngo somba bien au kotika na page nango komona ndenge nini na ko somba bien en ligne bato pe bayebi au kotina directement sombi bien sans problème ou se retrouver directement au yebi ndenge nini na osala bo sala lokwanga ngape bien nanga yango donc c'est très simple so lingo somba bien non en ligne kota na ba vidéo na ngezawana au monde ndeni ya kosomba billet alors pour ça le kola ngai omoni billet nanga omoni billet nanga voilà billet nanga concert ya moyo donc pour somba billet le kola ngai et ça la bien pour soutenir artiste na bino un moment ça fait du bien tant vous soutenir artiste c'est ça la kitoko quoi bon monde ti boy na premier jour à billetterie directement pour somba billet belé et ça la bien et motiva artiste au monde que trop quoi que sous moi date mususu et bouger donc sur la musique héritier ou héritier Wata on a soutenir star na yo comme il faut ndenge sengeli somba bien na yo bomba yango tchana poche déjà na mois d'avril ndeto kota na bando sala bino spécial live héritier Wata na on doit toujours le bossa Zénith de Paris one live le bossa Zénith de Paris donc bandango déjà 16h to bandi live le bossa Zénith de Paris alors
moto nyonso oyo abanda kosomba billet owandomata na live olakisanga billet na osombi nakolakisa bino bota sale nakolakisa bino place akoparke nakolakisa bino sécurité makambo nyonso ekozala bien donc na mois d'avril na bandi spécial live Zénith de Paris. Donc on a artiste et on a raté un événement parce que 2026 meilleur événement il y a Monde et ça Zénith de Paris. Le 3 juillet, Tokutani Bisson sur la Zénith de Paris. Le mélomane de la bonne musique, vous hésitez pour nous ressembler bien à Bino. Tokuzalawana. Le 3 pour nous sepela. Et Longo Naye Moko Goga Trompe. La musique intelligente. Ça va? Hein? J'espère que le message est bel et bien passé. Toyokani ou pas? Toyokani? Déjà, il y a un football, on a un peu de mambarando, on a ça peu sur rando. Ok? Donc, il y a une nuance au Karabarando, on a un Toyokana, je m'en fous. Dans ta fan à quoi ngai na sala sur rando, te bolo on a na liste bato rando. So bon moni mutu mo afingi et ningisi kuna bo benga ngana ba commentaire te ngana ko kumisa musala sila. Moni na zo ko kumisa ma héritier, ndena ko kumisa musala sila na ko kumisa ba œuvre na. Bo moni sila na matanga ni. Asa na Kinshasa. Héritier. O boti ko kunda ya tuki 5 jours awa. Ajua na SBT. Bobino bolinga batu basale la sila. Batu ba ya vers sila. Batu ba lobela sila. Batu ba bunde la sila. Est-ce que sila pesa batu retour? Héritier o auto kufa. Ajua kapa na SB. Si la ta cotisation est un cas pour tout donc attends 1 franc congolais si la tchéti bon moni si la ay matanga wana nini que fali kuto aza fali numéro 1 akenda ba matanga même ya quartier même ya ngamtu na ko belelele awa to tout za matanga fali avanda na matanga so pendant 3 jours tongo pourquoi ngaka ndina ko belele mama nga kufanga na Dubai mutasaba ba démarche matanga morgue ezongi boye ya ba fanya liboso ya Faustin mais si la héritier o atunaka pana ye bomoni sina na matanga ni aza Kinshasa wani aza atara SBT mais ayaka ko tourner na SB Aza acteur à SBT mais ayaka na SB atuna kana SB boto yo matanga kutu okoti avenir sika bata quartier ba kufeli ozwi kiti boto tia liboso bobo assister bato boyebite bino lelo bolingo ba ke héritier aza acteur à SBT mais ayaka ko achaka mayele na déjà ya SB ata plus de 6 fois réponse bata SB bo pesi yangwana. Ce qui est héritier, on a retourné si la soit bon à côté ça, à salier boy. Bon bah qu'on y fouette. Ici là les nobles nous posons les. Toko finga na tepo na bato maboke. Toko finga na tepo na bato maboke. Mukoni déjà moura ba finga et awa ba misati maman bango na tata bango mukoni ici là. À côté la moura. Si la pas à motora moura. Bosi la ndenzambe asimba sutana Yesu mukonini tamba finga atanga tamba finga mukoni belvia kotelanga mukonga ba finga mwana ala bota mwana kisengi mukoni belvia sala poste akotelanga temene abota mwana kisengi te mukonini mukolonini muga bacha mama bango Mukolonini si la côté là donc bino biso ba zobat biso ba kizengi biso to finga naka de mère eza compte eza crédité ngeta lingati mukolonini donc biso ba kizengi biso to fingisa bana na biso atako pona ba médecin to sala ngozo pokati ezaka pona ya sila oh mais moi héritier mutabe mais pour tout comme tout saccagé héritier ke azara pangouté abomone mura ko finanga wana sikwa zo abanga nani abanga penga
te toyokana bongo tomona ke tobima bazoba trop tomona ke tobima bazoba mingi tomona ke tobima babolole biso nde baboti na biso bafingamaka biso nde bana na biso bafingamaka biso nde mibali na biso bafingamaka bato wana ata poste ya soutien so bafinga biso batiaka te bamisala bagranda lobi bato babokie bakoma bagrande dame biso bambolombolo na bino te soki nga nazwi likambo bata SB na obikisa bango te na obeta bango toro soki mpe bango kuna bazwi likambo bata famille libota siko heureusement kota famille libota bana na biso conscience bino makambo eza kindumba ya mishu kindumba ngato na bandi matière na zo kotisa sila te bino moko ba agiter boko ba journaliste à mishu boko mo lobela plus mishu que sila na matière. Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et le plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.